Est-ce qu'il y a bien ligne à Zakia? Pour que Maline explique que yo ça tata msupa tata msupa. Maman la même mais maman est que comme maman dos que ngo compliqué pour aller. Maman mutalo. Pour mettre ma bakubo epole mais yo besi to maman bali mais hier maman. Suis ndembo, suis yo comment côté ba vie privée nanga to ndeni na koma nani etel yo te vie privée nanga maman nga keto puta na ani na ngo boye ah on kimeza wana Mama ondingo vandi mama mama do badi mana mwana ni comme moi na baza ba lizigie bango mi balela yo Maman c'est maman c'est yo le maman bino ko kila mama yanga alko chamno makasi benzamba linyo. Moi je suis prophète. Ma bénédicte. Kotala été nabitalanga. Abi conseil maman no pesa pour comme lelo. Nous allons aller bien. Mutabebi sous sa maman aboti. Là je te dis Mutabebi c'est votre maman. Pour le coup la zemi maman le coup ba wangana ka zemi. Na yonde ibisaka yoke okolinga mibalite pe mutu s'il vous plaît mutu abebi sa yo za maman aboti. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ah, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 32, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, prophète Eric Kassongo, Thomas Fabien Poi, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Juduric House, nulle part ailleurs qu'à Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Un accueil chaleureux vous est réservé. Wow! Par un service de protocole de très haute qualité. Une salle de fête pour toutes vos manifestations. Le décor vous est bien planté. Un espace vert pour tous vos banquiers. Un discothèque qui assure. Une ambiance totale. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa tout ça la nini kona tout c'est ko teni. Chaîne chez Bisso Télévision. Facebook chez Bisso TV.
YouTube, Chebiso TV. WhatsApp, plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mbote ba la nino sobola na rabiso na kata notre chaîne Chebiso Télévision. Tikate yesu masia pa mo bande ko nyoso bala na rabiso na ba télévision, na ba tablette, na ba téléphone na bino pe bo partager ba émission na biso partout dans le monde entier. Merci. Ba o pe ba beta ralisol ba laikaka. Surtout que ba toyo ba isa ba tala émission ekoti tala likambo nzamba pa mo la bino. Merci l'équipe technique nyoso. Merci na lelo na moni azaye moko. Na Fojimon nanga na combo à Israël Monzo, que Dieu te bénisse beaucoup. Et puis sans oublier encore une fois notre DT na combo ya Nzoiba, que Dieu te bénisse. Et puis notre DA na combo LH. En tout cas, na bien encore une fois. Maman Marie, na zui na bois qui pena libanga nanga mais au pesinga ni na libanga nanga te. Notre maman a tous souhaité joyeux anniversaire. Na bandeli encore une fois pour ça moi na mobimba. Maman boté so DA na combo à LH. En tout cas, notre maman, que Dieu te bénisse, abonnement. Et puis, na kuna na ibtede ou mtazali to naturel. Naturel monta mtazali. Nzama pambolaye. Papa Ben et puis papa Guy Mouteba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeux anniversaire à une grande dame. Na kombo ya la prophétesse héroïne de Maombi. C'est un jour que Dieu te garde, que l'Éternel te bénisse abondamment. Maman héroïne, en tout cas, joyeux anniversaire na yo. Yangwana ba dédicace belé. Yambota mana yo. Tika te sumasia apambola yo. Vraiment, que Dieu te garde, te bénisse abondamment. Nabosate, je suis devant moi avec, aujourd'hui, il est là. Assistant toujours, na 4 émissions. Na kombo ya pasteur Bienvenu, Mokobe. En tout cas, Maman Bénédicte, c'est si beau là, qu'il te bénisse avec notre bébé. Que Dieu te bénisse abondamment. Bande ko ya Lubumbashi, date c'est Sami le 25, le 26. Toujours à Grand Katanga dans Lubumbashi pour la 2 grandes journées. Il y a délivrance pour la prophétie. Toujours à la wana. Panza déjà sango. Panza sango, yepsa batouke. Bravo, j'ai ministrice. Et Zoya déjà. Donc, Zoya déjà, mais quand on date le 25, le 26, au moment où on sport, on a la place où on a milulu et qu'on salama. En tout cas, Kozangate, boya en famille. Dieu va se manifester. C'est jeudi ici. Tous à la salle, il y a sans la biso za awa place va ma maison kuta na biso mingi na cristal. To kuta na wana jeudi. Première porte à Fikine autour le cristal, tous à la wana de 8h à 13h. Venez avant pour que tout en avant, peut tout s'appeler avant. Zamorola apambola biso. Nazanga mokote. Si on a la fin de la quitte, c'est qu'il y a toujours des problèmes au débat quoi arranger. Je suis avec une fille, une dame, ou awa, vraiment. Bote maman? Bote papa. Comment vous allez? Vous allez bien? Bien papa. Comment on a? Comment Aline? Maman Aline. Nga bien maman. Ok, mal to sambela. Pas de problème. To sambela kasi. Zambe ya makoki na nyoso. To peso merci, to tomboli comme na yo. Tendre Père, tout ce qui m'a laissé le beaucoup na yo, vous allez mettre absolu, na comment on commencer par la foi, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok. Maman Aline. Papa. Problème ni oui biso. Problème moi zo le kana katanda kuna biso. Vu que na landa bino trop, na tala bémission na bino ndenge le kaka. Na di problème oso na bisi na nda ba ondimilanga te. Madame na makolo na bino pour na yebi solution ezwama awa. Nga mama botinga akufa. Ok. Azate akufa kala. Papa tutikala kana papa talika nganga moko aye otuna nga pena mwana ngai pesa nga nzela neke lukata mutu moko mama moko osani ni buvanda na ye et papa pour mezate nga pena ko sala nga muti papa akepe akutana na mama mado basololi na ye nyo basolole comme papa na mama basololi malgré papa tonga ye abetelinga masolo basolole ayebsinga nyonso te malobi likolo alobi kaka tokutane na mama komboni mama do tosololi malgré ça difficile pa nanga mais nzamba osunga eleka bien abi problème ezate papa to tsona mabondeli nzamba opese mutema moko andima kaka po tovana ye deuxième tour lisusu papa ye kokutana na ye basololi
Ton papa yebisi naza na mwana nanga moko pe ya mwasi. E pesa pe mama do courage. Abisi bonga pe na mwana. Soki natali na mwana na yo nde na konzima yo. Kuna bokola mwana na yo ya mwasi. Aye konzima papa na ngai. Tanga nzimi ye pe nde bayaki na ndaku. Tanga baye pe na yambi bango tipi mama ayako ya na mwana ne pe ya mwasi. Aye na ye. Ti bakomi na kati ya ndaku. Donc bokabone ezali ete o mwana intel te tozalaki biso nyonso na bolingo. Mama ando osangisa biso, mama misuko osekisa. Ese tombé papa ke voyage. Aya ko déplacer, tanga déplacer tiki biso na ndako na mama. Mama pa vandisi nga bandi kote yanga comme conseil, azo conseiller nga atuni nga ba question bili abi oza vierge, mama na za vierge. Bon, ndo oza wana. Nga na ote comme mama, yoka onga no loba parce que nga ni muna na ndako. Ni batela ndongo za me elo mona ko kebiso ko linga tata mwa mobali mwa pusa na pembe na yo. Natali bongo na mona eza normal o mama o loba nga. Na septembre bi mama merci. Bon misa abi me eza eloko moko no loba na sisite nga na obima. Aye ko bima pe ake na ye. Pourquoi ye zonga so to koti na kati ya ndako nde to lala na chambre to la biso mibali na Benedict mwana mama oyo tant papa lingaki akola mwaza na mwana okela to la lingane me ba position Benedict ola lilanga ngambo na komi ko banga omona lali o sutuka bolele bien me muto matelo likolo so sutuki bo bene obongisi Benedict mwana na on comprend peut-être des amours fatigue de tolomkana tongo ko sa misala yango esala ebu nkole landi lisusu olala bo bene on voit misa ando kotisa yo bene ese nini esalu na longoli nga na bondeli kaka na bi so eza ba nde ba femme de nuit ou mari de nuit esala e nzambe yo kaka lusambu nanga parce que nga naza na orphelin ba jour e kolanda lisusu bene kaka la ligne Benedict ba geste moko sala na chambre entre nga na non eleki oyo fona vandi sa mama na talisi nde les journées pe mama bimate na ndako papa pa zalate na bien mama do nana poso sola no ça va pas on exact mais so na sola no bene azala poso ya zate Benedict zate esala ko na kosi mais photo zala biso nyonso OK. Nde na vandisi mama limbisanga premièrement pour nde na vandisi yo to solo la mais ba acte mo bene azo poser pa na ngana ko komi ko banga e komo sala nganzo to malili atunga acte ni mama bene so to lali amatela ngana tu likolo emsu bene azo simba ngana nzoto ne ba te problème ni zalani mama seki abi bien ka po benga chasse bien tatan to benga na bi abi oui eza mabete asa ndeko na yo yo ndo uzana na pekisa bino makamba mibali yo ndo uzana nga na lube na ngena luba na yo kolinga te mibala mona nzoto no soki eza kutu pona nde be nazo simbo na osepela na bobima na ndeko na mwasi po mobali soki obimi na ye mobali ana obebisa vino yo nde fo bima na ndeko na mwasi nga mona za okurana ona sepela na ide wana eza mabete eza mabela ndenge nini eza mabete ide wana asa ndeko na yo fo bima na ye boko boluka boko ma mwasi na mobali tonga lobi bon ebi mama makambo olobo ko na bi oui na olobo parce que aujourd'hui temps vandi sanga o mona ka yo na informer bon fo luka kutu boko mande na ye po ba ni bal ba yo ko bebisa bato bon mama pa na ngai simba te mama asiliki na kanana nga na olobo no telemelanga ajiplenga aye bimaki tanga bimaki nga pe na tikali na nga na kendaki église retour na ozonga mama amilelaki na ekuta ka porte bongo na koti viki na okota ka bango na chambre ya papa na mibelele te esprit salinga kaka na ki kokota na chambre ya papa na kota bona ki kuta mama ye moko na ben ye na Benedict ba sa ba geste pena ko mwasi na mobali na gangi Jésus to na gangi mama sutuki omonini alanzinga na bimi ti libanda e komo sala ngi mosono okoka te na bino suka pi papa azate nzambala la pete
kovanda kandi la bimeli libanda na telemi libanda na tala boye papa ye wana azoya papa ye na kina yambi otemi boye na bite na telemi na kana buti église mais na yoki mo mpepa libanda na telemi na nga mais na okota na ndako ndi tokoti to pe mama moni papa surtout ki akanisi ke makambo na moni de na ebiso papa to papa koti e ba yamba mpela mama ba sololi tozon ka bon terme nde ka tozalaka papa binde na yebwe na okumela te na zonga lobi na yeka puna sa makambo mike ana ndako fona zonga e bon mizati na boy pe ko lisa mo papa na garder ka na mutema mama ye bisuko mike lisa papa na bino lo ko salo na ndako o tikala suko mona papa bino te ola na mama bino e bangi singa na bino lobate na vanzi na ko vanda le journal na olanda télé na table na mon émission na bino la télé na landela ngo très bien na bi bon na zui solution na makambo na ngai mais papa kende na ye papa pe aye voyage azoni voyage pourquoi to solo bien moi gentil ndi papa azalaki papa pa ke moi aka église ki non pas maman malgré makambo na mabe na bengi ndeko na ngai ben 10 na 20 ben 10 makambo yo sala omona ngiza nini ukosala loko te o mikota nini na nzoto ndi kolobalanga te bayebisa kiyo bakomi tongo na lubi amatisi voix nji koganga mama za na shamba nini nibite mama eza kama so eza baso biso mbalete eza aoloba na ngapo ndingo ote yaki ese lobeni mabe mama mibalo wa bebisa bato ya omona ngote ya lingi ba bebisa ba mibali wana mama mabeni na osala so na oloba na ozala bien olanda biso nde to okendeli makambo na biso papa oyeba ngote papa eza sekeka ya biso misato moto oyeba ngo eza te mais biso ko papa oyeba ngo leza sava papa yeba biso nyonso teni apesa nzela na likambo wana siko komi secret papa ko ngende chef andako komi secret na papa c'est que ici mbate c'est bon vanda zelo ko mona na poko la bonga mina ngape na église ton na yena ba poko wana na vandi na chambre na vandi na koti na chambre kwa directement na bina pema muki na pema muki no kaka makelele makelele zesuo na kele na kota lisu na chambre do mama pena do bene likolo mama ba je na beku papa la papa na leli sika na telemaki na bone biso na gangi mabe uzala na bima ka bo ko talisa bato ko koma sujet ya bato ya mukili na bite na okende kuna esika na tele émission wana vraiment na yebi solution na zongo kuna nde na bonga bino na yena makolo na bino mama to sa no ezo lekelanga ezo na yebi te na sala nini mama na mwana ya mwasi au de tout via mwana na ye ukoma donc c'est maman comme obi comme nani kombo aline mali makambo ko ba oyo izazu ate po papa na zuma cité te makambo yo moko moni pena boy ba jeni ba osana mbeto ndi na besoin ba osala jeni papa na ça clair papa nanga na koyo kazua te parce que papa va linga mama do atuna nga na pesa ki nzela na bi papa problème ezate si pe mama mado ina ndako na image ya mama nanga kufa ezalate na bi toza déjà na mama na ndako o eza na za clair na lubali kambo na kuti bona mbeto ba osaba je comme moi sans bandi total ala ba ser moi sina mobali ko simba mama si c'est bon on va bien que mama na bino na mwana ye bazaba akoma ba lesbienne bango mibale donc c'est moi ba ba na ba bebisa bali ba kotisanga to ko biso nyonso nde na boya kinde ko memo matata mena tali soki na bisi papa ko kasa ka bite eza bazwa ndenge esala ndenge peut-être na partager mbongo na kabuli katikati ye na mwana ngo comme osale bongo mais na bite o sona bisi papa e lukla pe problème bon mais tu papa non ça papa aza voyage ça dit olimbinde komona bloko wa alembi babuzo bana lembi na komi aussi osambela kana yo ngana bondela na ngana kenda na yembela nzambe siko bakamba boto na omona ngo ezoko ambuye mémoire na nga na boy na kimanda kume na pousse nde na makona bino parce que na ndi pa na bino solution ezwa pona otala na ba TV na omona solution bo pesa pa ba na ndima pe pa la ngana kozwa ngo OK so objectif yo yi ezani pour dénoncer papa mona ayebake moi si abala za lesbienne na mwana bali ba bimisa yo oui ba yeba ngo viki yo za no chrétienne pa ayeba ngo papa so ayeba ni malamu po ayeba ngo so amoni boya ko aondima en réalité
Maman, pourquoi pas tant aux qui t'en est au sol là, maman la bino qui m'a besoin ça là. Tout ce film qui bango pour ça papa, pourquoi pas aux itana? Ils ont émotion? Non, coca, non, ça la monde ni. Pourtant on côté directement mon nimba moi le kabo vertige mon mbala liboso na mon en réalité maman, donc ça moi na moi sina maman na ye, moi na liboso a vie, mazo luka bima na ye. Ma beza nini pour maman ça la a posé acte. Et en attendant aussi ba réaction au ndekona mo sana au sala obeki maman beki nous a malamu. Ba on sait pas qu'on ndekona mo sa baby so que papa mo bali ya baby ça. Diamo lingi la hote. Ngana boye ko maman be na sepende kuna mo soko mo ne pa na yete. Ngana za maman nzima te pa ngana pa na nga maman. O so nzime pa na nga maman eza na problème te muto oyeba te. Na sala ngoke po be ba te, po ba ni bali wana ba oyo ko de tout ba via batu, ba aluki ka ba raison eza valable te na miswa ba. Na bi maman, soki papa yi be on za encore na nzimi. C'est que nga pe no sala papa po nzimi. Mais du cambo no obibe papa yeba te biso misatu c'est que ni to bombe ezelo ko to tsela papa loko mo mabe na katanga to détruire na musala papa yosimba te nga pa na ngi kusimba te sikola kuma lokola ennemi na bango na ndako na bangi na bina ndako papa na bakoki oboma ngai bakotela nga poison yango mite na ye na makolo na bino parce que na bi solution ekozwa mpona otala na TV na omona makambo nyonso bo pesa kimia na mabota yango na ye pa na bino. D'accord, merci beaucoup maman Aline. Maman Aline. Ok. Je crois la dame est très claire. Moi, vous tournez à ta question et bien vous êtes. N'a qu'à se péter bon maman, m'habiter, yaza chrétienne. Vieux on a la ligne, on t'a coaché pas maman, deux heures pour la malade, maman naïe parce que moi ça koufa. Je crois tous un numéro. Alors déjà dénoncer misère na bango. Tu vois qu'est-ce qu'il fait? Et ça manini, et ça nini. Il y a un esprit, les esprits les alliés. Ton aspect publicité précis manango te me rappelle kozonga te me koluka apesina numéro maman donne numéro ya ndeko ne moi aussi parce que ce maman papa balle à moi sina mwana automatiquement mwana ko manga mwana ya papa ton aspect publicité précis matozonga obengela ngai afana mobi vi na ye ala mo sina kata kamo te bi misai sikoyo Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozala na bino à partir ya le 7 mars til le 14 mars kati na Paris. Pour na ba délivrance ya moko na moko koleka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya kosala ba délivrance en privé. Pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pour na bana autiste. Babikaki to kota ki modino pour na bato ya sans papier. Bazui ba papier. To kota ki profondeur pour na bata maladie ba bikaki binombo ko botala ba témoignage. De toute façon aux ans na tala kango mingi na ba YouTube na ke délivrance en tout cas tout 5 ya Moïse va vivre le fara au monde. Mais asa eloko na Nzambe Moïse ana eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler na makolo mais na minute nga yo na telemi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse ana eloko wana et puis na prophète Nzambe Moïse osala na mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse ana eloko na Nzambe donc azali prophète azali eloko wana na mo na ye en privé na vivre l'amour donc commentaire ya te boya na Ozana bokomona ezaki ya koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na Ozana na yeko kumisa Nzamba Ozana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na nga na ndako na senga ki Nzambe a pesa nga musala fixe parce que nazalaki remplaçante na pesa ki requête na nge papa Moïse abondela ki po na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba eko sala bikamwa kaka muminga tozala naye alobiye azongi mboka naye a préféré a umela kuna atiki poste naye balobi madame yo peka mtozo remplacer Nzamba Ozana ona yaki ko sambela ona yaki ko luka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye ko tato la Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya Ozana na okumisa Nzambe
ya papa nanga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle oyo asali kati na bomoi na ngai. Pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée, contactez Mama Thérèse Matondo Goya Ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na nkolo nde bomoninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekanga te to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kokanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimi mbala moko ebesi bilamba na nyonso mais nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma abondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susu nde bomo na ngabo gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Bobengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Shalom peuple de Dieu. Je m'appelle Mike Moukadi Chic, directeur général de Chebiso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Oizwami, na commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A. Mesdames, messieurs, naye lisusu et pas inabino pour remercier bandeko nyonso oyo bazaki na biso longo na debi à année 2025 peto ke na suka. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 27, aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à wana ya ko fêter ensemble pe ko sekisa bana bitike ainsi que ko sekisa ba veuve ba mama na biso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle bandeko ba bolingo na sengi na moto nyonso ya mawa oyo alinga ko soutenir ba orphelin de venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve moto nyonso ya motema malamu moto nyonso akoyi kokota likambo oyo o contacter biso na plateforme na biso na to peut soutenir biso directement na M-Pesa Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo ezali affiché. En tout cas bato nyonso balimati na agence bo benga biso na numéro ezali affiché bokokota en contact na Papa Chic Moukadi ainsi que na Maman Lady pour te soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai sukoi. Merci Banobalande Toto dans la spot publicitaire ya orphelinat Bravo Jésus. Nzamba la pambola biso bandi konyoso ba beta tour kotala ba orphelin la biso. En tout cas, nzamba ozanga te ko pambola bilo bi muto soka cri. Ayoka cri ya muto za passe mukol pa passe so aleli nzamba oyokai. To le kawana nzamba lo ozanga to pambola biso. Je suis devant vous, le zana maman Madonna maman Bénédicte. Toto sur la maman là pour te éviter ki bango par rapport à Makambo. Le 14 février, c'était passé comment? Et puis le 8 mars, selon, parce que les a fait Tabassi, mais tout le monde a question. Dis-le tout ça, Mbote maman. Mbote papa. Yaya, Bénédicte, ça va? Ça va bien. Waouh. Yo ni le 14 mars, on doit bien maquiller, hein? Quand de l'obiana. Oh, Maya solo? Oui, oubliez le 14 février. Na vanda nanda. Hata mimi pe kokolela na onga. Ah, ndana facilité monsieur Pezaïd maman. Yo accepté moi en le 14 février. Papa za libre neta koka déjà. Ako bima na problème ezate neta kutaza déjà zamba. Balakisaka mwana oyo azoke esomba litungulu. Ma o déjà ta somba. Moi o lakise nzile ezate papa. Parce que yo mto lakise ka somba litungulu to yemo mtame kela de somba litungulu. Yemo ko ndela papa. C'est vrai. Bongo. Il y a seulement Bénédicte. Papa
papa tu te lis mambo ana te parle. Donc toi tu n'as pas tout mal les 8 mars. Concert nini yo kenda ki ça qui bien, vous allez qui non. Ben appelle moi chicha moi kena non. Il lo kona vraiment na ngabo ezanga. Tant otalinga déjà boloko afumi kozangi pa nanga. Maman, est-ce qu'on est ni so mel chicha? Ça la ngalaise no ka kimia makazi. Kimia makazi. Mais quand même pour kena pe église au Sambela. Sambela vraiment Ballon c'est bon papa peut-être si j'aime souko. T'es toujours sur là parce que le 8 mars c'est ça. Comment tu na da mabe, comment tu na mabe? Mabe na ndeni. Comment tu prière ko Sambela. Ouais considérer un étalioté. Comment est Bénédicte tout ça bene? Comment na Bénédicte bakata bene? Bene. Aussi bien na bene. Ko so mo benga na ndima na ngayo. Ah. Maman. Bon, tout sur là. Vous en avez combien? Bon, on a bala mi bale. Moko ya ngai, moko ya mubali nanga. Oh, ok. Entre mon bali na za ya na moi mke. Bon, bene mutaza yaya. Ai, oh, tikande leki. Ah, tikali leki. Baza malamu na kati ndako selo mama ni kufana na bana na yo. Te baza na bon bien, problème ezate. Problème ezala te. Ah, baza bavanda punda bien. Pour le bimon mbali na yo. Bongo kasi mama limisanga pardon, s'il te plaît. Mon mbali na yo comment? C'est que yeba papa musu papa mususu. Ah, yeba papa mususu. Mon mbali na ndeli. C'est que maman ben dit papa mususu et puis mon na papa mususu. Wa mwa mubali na ngai papa na ye ndile to akokabona papa ya Benedict ndena kozwa papa ya ligne. Ya solo bien okabona papa Benedict. Papa ba réalité za makasi. Wana iza makamba vina nga moyo landango izati. Wana makamba vina nga. Yo kaka unga. Parce que ma ligne ya uto sanga ki mama explica bango moi papa moi malamu te, bablo moi bongo. Yo maman. Yo ne maman. C'est vrai? Encore le baki ma ligne explica que ma ligne yo bien explica que. Hein? Donc beni ma ligne aussi yo beni. Te, il paraît que yo to baki asu il paraît maman explica mon papa malamu te, bablo moi bongo. You to expliquer that. Ngala expliquer maman. Bongo te, non, c'est na tatonner limisa maman. Limisa ngai maman s'il te plaît. Ko yo tatonner pour ça boni stondeni. Mais maman, c'est ça la question. Non que lobi mabe. Non lobi ni yo. Maman ko yo moko landeti loka lobi. Yo moko landeli ete. Ah. Yo non tout na ina musuki makamba mwezani. Alobi bien que ma ligne expliquer que c'est que Aline azala ki atonde. Non, est-ce que ngana bien Aline azaki a? Pour que ma ligne expliquer que yo za tata msupa tata msupa. Mais maman la mute. Mais maman est que comme maman dosko yo compliqué pour ani. Mais maman muta lobi na biso ke avant mona mbali na ye. Mwana mubali. Peut-être baba kubwe pour yo bese to maman mais hier muta maman yo ka maman loba. Est-ce que maman loba ngoto manu yo loba ngo? Maman na ngata yo moko. Elo ni okusitikeza wana. Olobi ni mabe, olobi bien te, c'est pas le kolobi te. D'accord, kasi na retiré. Na na chao kimi à l'aise. Invité wa chera à l'aise. Bon moi komba lina ngwe komi awa na ndenge ni. Ali ngone nani? Mwana mubali. Yo mto benyo, faut baso azana, ipo mto lobi yango na abimisa lina mwa. Mama Benedict ata yo moko vraiment. Ben tu za boité. Autre sauvage ko pona ni. Hein? Ta ça. Te ozoke na yo. Na mon elo mo comment soki ndembo, soki yo comment côté ba vie privée na nga to ndeni. Na koma nani etel te sa vie privée na nga. Mama nga keto kuta na kwa. Ani na ngo boye. Ah, on okimeza wana. Osofika nini? Est-ce que sur la tuni o question ya mabe? Hein? Ya curiosité kana mono komiso ndembo na mo che motema. Nena na yeba so ezamba. Etel na nini? Bon ça va maman. Nous Max Kalami était habité yo selon maman aux abana mbali basi au prépare bon débini bola taba pantalon ka bo zamnanga o munokoyo bana basi fu balata maputa bayeba ke bana basi balata maputa balata ba pantalon te est-ce que là ça bonde balata maputa pour mode maman oza dia na relax parce que papa baroyeba ka kolata baroyeba yo muto relaxa bango to maman ba makumi yeblavan baroyeba na relaxa bango. Pardon s'il te plaît maman. Les 8 max pour la taliputa. Na la taliputa, na la taliputa papa.
Mais nous sommes des bantous. Pas bateau, elle va se respecter. Là, moi, les poutas, quoi, est-ce que yo, bien, on a les poutas, nous avons les poutas, pena, des pannes. Ah, maman, y'a bien dit, tata, yo, moko. Moi, ce n'est pas que les poutas, le roi, yo, beaucoup, la télé poutas. Pour ceux qui n'avaient pas dit, maman, est-ce que c'est un les poutas? Maman, Sony. Bah, fais comme malabinote. Maman, yo, là, ça va, on va, on va, les poutas. Papa na la kisa ba. Est-ce que maman mère soni bakangali puta? Ndo zabo maman na soni bakangali puta. Ana des fois te. Ngala mbalit. Nga papa na ngala tsanga ke bala tapa tolo boy ba cha sentir boy. Yo ndo zali ngane fille. Mais il faut y bola téléphone. Yo na tunyo. Dépanne pena dépanne ya liputa. Moko liki ya papa moi la likilelo toi tozana kikala au moins mito tola kilelo. Dépanne ki sera baka bibi. Sera kala lelo tola kilelo lelo na kilelo et là te le beba. Parce que c'était ma kamuno ko est-ce que bibi ke na kilelo les jours ya kuna okoma pe mukolo okoma pe paka na ki paka no la ta pantalon. Ata pantalon. Bon, en tout cas, ça va maman. Je crois na je peux monter mbele ya ko solo na bino na moni ya benita ana kanda moko. Mais ya benita mo sikito quoi, tikana lulu atanano. Au Japon, je peux na ville pour la pasteur. Sani. Pour la pasteur. Si on a manette quand on la telinga boy. Papa tout mon besoin c'est question. So question retourne. Tenga la bille. So yo pas la pasteur ton dé. On va samba la pasteur. Eh Azali. Aza. Ouais, célibataire. Maman. Maman. Maman tana na kepa. Maman. Kufanya watu betanga libaku. Olimbis maman na. Ah. Tunika ka question. Au Japon, un jour pose appel moi si à moto pe na katanda kwa moto, appel na. Papa moi les avis préférés ngai tel yoti. Où t'es tel yoti? C'est la question maman na ngai. Ya Bénédicte. Ozo silika. Tu n'as pas bien ngai, tu n'as pas faute. Ça va. Totombula na yoti. Hein? Totombula na yoti. Bon, OK d'accord. Bon, pas de problème. Je crois Tonito peut ça même maputa. Toute la journée spéciale, il y a 8 max. Voilà. Explique-moi. Bon, tu m'as compliqué ou même toi. Yonde. Na ça nini. Na mdamane tete. Ya papa en mission. Malade c'est ça. Allez venir ma belle. Ni modèle mon automi ça chika. Mais na luli yo hein. Voilà ce monsieur Sili. Sani. Osala nini? Tina na bika na luli yo. Olulinga par rapport à nini? Mais aux moi si na lilo te poto linga la te. Te ko be o kabela peut-être c'est faut critiquer o kitisa ngati na se. Na bika na luli maman. Ba to lula kite peut-être au fininga pour les hommes sont to lula ngati ta manquer ngai. Ndeni. Ça dit la vie. Peut-être qui moi c'est parce que vous donnez qui na. Ta to peso maputa pas de problème. Parce que l'île de cadeau la bisoté. Elle est maputa mamba no bisengatin. D'accord kasi. Maman, ni puta ni yo c'est pour moi mi po. Toi dans le bana benga de boya on est li puta ni. C'est loyo. Bon, ngana sepela ka mingi na Hollandais. Hollandais? Ah, OK, d'accord, ça va. Sepela na Hollandais. Iboka si yo. Yo maman puta ba kombote hein. Yo nyo soye. Mais c'est le monde puta beza ba carré boy. Dam. Wana. Dam. OK, merci beaucoup Bande Balandi. Nayambaki maman la mona na ye pour la maman au soleil 8 mars. Beaucoup de la biso muta opesa maputa pona maman lobia lingami hollandais. Bon pareil hein, bon ça maman déjà pour parler de puta hollandais puis bon ça s'appelle maman chaya na maman obitni dam. Dam. Alors donc ça puta moi danger à Kano. En tout cas beaucoup de ça biso rapidement muta opesa no. OK. C'est bon maman. Non, yo zala déjà. Merci beaucoup. Je vous place au fan. Yo fan là. Yo. Oh maman. Maman Bénédicte. S'il vous plaît. C'est que yo comme ko linga mibali. To ba ko linga mibali. Ma Bénédicte. On a ça. C'est là non maman. Tu as celle qui n'a pas tu la nega ba on sani na tepelité. Fana kuna pardon. Yo, netana ono si. Non, s'il vous plaît. Mais maman ta yo mo. Madame. Fana. Tout ça 3 pièces c'est ma pour ta photo pour Sabino s'il vous plaît. Pona mali kimi ona nga zoba.
oye parce que makambo na yesala a pardon omwenga na kuti opona mani Nabi Fana, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, maman. Je crois qu'il y a moi mon non? Moi, Aline, non? Aline. Ok. Bayebana ki na bango déjà, bayebana ki. Daki complice na bango basala ki. Complice net ya nini? Aisa nini? Manière te. Je vais pas tout ça comme makelele o miyo kata soni. Yaya fana miki. O mi ça fait yaya. Ma bénédiction. Ma bénédiction. Lobaka na yo ka oloba. S'il vous plaît, mon affaire, je suis responsable. Etalinga te, ya bana na yo. Responsable pas na yo, apa na ngati. Yana lobi mali. Maman, mon ami comme la maman, elle dépose beaucoup de respect. Hein? Je suis pas un homme libre. Peut-être que tu es un homme libre, non. Hein? Je suis un homme libre. Mais tu en as besoin. Il y a moi qui m'écoute. Yo bo baby ça ba via bana batu. Wewe bisika kani o stepele na ngai. Après moi stepele comme qui naza un homme libre te. Kasi on a lobby na yuti. Je ne peux pas le faire ça parce que je suis déjà vraiment. Ok. Peut-être des fois, c'était une manière. Peut-être pour vous appeler pour un nan. Je te jure. Wana mama tonga to yie kuna. Yo. Nga. Yuko bota mo lokwanga. Te yuko bota pe mo kwesi mo kwanga pa koli pebe. Wani te. Mwati no wana mama linga na mama lito bosani. Bon, maman bénite. On est bien poli. C'est là s'il te plaît. Maman. Aza moi si nangati aza parmi banoto kamba. Je suis un homme et puis pe naza na engagement nanga. Naza na engagement te na engagement pour bien dire. Un engagement. Hein? Je vois à deux fois. Pour moi, à des fois, on a peu de nga relaté, bablo moi bongo. Ok. Merci beaucoup. Tout naïe. Awa, oye salani. Maman, hello na yelia oyebi. Est-ce que vous avez conscience ni ça la kilo? Ta comme makita. S'il plaît. Non, pardon, maman. Pardon, maman. Maman. Pardon. Maman, oh, maman. Maman, ça nous est kabola. Pardon. Pardon. Maman. Nous avons maman. Pourquoi on va voir? Ye mwana komi ko makenga. Amakiote? Akomi ko makenga. Abimi tikaye aloba likambo. Ouais, pardon. Bon, na yoka yekas. Merci beaucoup. Maman. Yo a donc kabiso. Zala clair. Kokile gauche à droite té. Kene tout droit bit. Ko expliquer belé té. Parce que si réellement baza consciente, la likambo qui est ma moto qui est maman na likambo. C'est bon, merci papa. Pour nous kibiso likambo na yelia bino bosa ba yimusa boye bi on ngane mne ko prendre bino likambo za kata ndako na biso. Likambo na ye mama o ndingo vandi mama. Mama do ba bimana mwana ni comme moi sana bo baza ba lizibie bango mi bale na bien. Yo. Moni gravité comme ngolo. Non.
Moi ça libabé. Mama fana na. Mama ni yozoloba. Mama fana na. Mama do fana na. Mama ni yozoloba penza. Mama ni yozoloba. Mama na yango na oloba. Makamu ni yomonaki. S'il vous plaît. Makamu ni yomonaki. Makamu ni yomonaki. Bon, OK, d'accord. Mama fana kimia. Oh. Fana kimia. Mama do. Oni buzoba boyeko. Mama do. Ko batela na munoko na. Mama do. Impoli. Mama do. Obomba ki bato basambelaka bato te. Mama fomela kota na kata kapela. Mama fomela kena kata kimuta na kiokomela. Kena kena kosambela. Tasa mwana resta bato basambelaka. Mwana resultat. Bakosa na kana. Wana vi. Bakosa na. Wana vi do sala. Ebi suka na sala na Bible. Il y a Aline. S'il vous plaît. Pardon. Mama do. Na yoka. Oza mama boti. Demo boti no abedit te po boti ali. Ma grâce à mon embal na yo. Vu que oza na papa na ye, automatiquement que maman na ye. Moi na zone déplorer par rapport au comportement que vous êtes en train de faire. Au bien mon côté na ba jewan. Ba génie. Non, yo nous en a besoin kubebisa mona. Na kubebisa ndeni. Aza mwana nga mwasi na bandai kinde kopesa ye conseil. Aza la pembe na bana mibali te mibali babebisaka bana. Oui, voilà na conseil mala papa aussi âge na conseil. Na lobaki bongo na sala ki mabe. Mais pourquoi yo lingi bana? Des choses graves encore ça peut sous likam. Yo lingi ke ya bébé. Na kobebisa ndengeni. Bana bakufela ba mama. Na kobebisa ndengeni. Andoki. Mais ya lobi ke ye sakanga yo déjà na mama Bénédicte. Akosi? Bozo sala. Akosi. Yo. Makambo yo. Yo. Akosi na bana bakola yende mafuta. Mama zelana. Abana mafuta. Yo zabe preuve ko la sekena justice ke na kota ki ba mama ena mbi ko mama. Ozana ngo. Yo zana tela yo keba. Mama. Keba. Ozo luka. Mama Bénédicte. Ozo luka makambo zo. Rendez-vous na ndako. Mama Bénédicte. Non. Rendez-vous na ndako. Mama Bénédicte. Pardon maman. So ndako na bino wana kananga mais so ezaka biso ya tata nga. Azapeta. Total. Ah, yo bosale wana bosale nyonso po yi papa za ko ni mapapu. Ngande mutna. La fa bata balinganga ya linga yote. Babuaka yo oyine sika mo bata. Tona la sini bacha periki mwano. Mama. Yo mwande olo la periki na awa. Mama. Olo la siplete yo. Mama. Kosana. Mama. Mbonga tata no. Mama. Na mbongo na nga periki na nga. Olongola nga. Avec monsieur si olongola periki na nga. Yo ndi mbonga tata. Nabi boy. Non. So mani bo me bo banda. Butika nga na salamu sana ngai. S'il vous plaît. Mamadou. Papa na oyoka. Je vois na banono tu na banda ku ne pas maman Bénédicte. Ma Bénédicte. Naza na oyoka. Ilo mo le boso na yebisa ilo moko. Mago cha munoko makasi. Marco Chamlo Makasi. Benzamba Lingio. Moi, je suis prophète. Ma Bénédicte. Dieu t'aime. Nzamba Leki Alingio, même maman Afandia. Même maman Afandia. Olingo kwa Nzamba Lingaka ote. Yoso Nzamba teme obutamate. Conseil ni maman na pesa yo poko moko milelo kotala ete na bitalanga abi conseil ni maman na pesa yo poko moko milelo nous allons aller bien mutabebi so za maman wa botiu mutabebi so poko moko milelo non s'il vous plaît ça y est talobité ngam na oloba mutabebi so poko mandoko milelo maman wa botiu là je te dis Mouta baby c'est votre maman. Pour le coup la zemi maman le coup ba wanga naka zemi. Na yonde ibisaka yoke okolinga mibalite. Pe mutu. S'il vous plaît, mouta baby sa yo za maman abotio. Mais ça balingo makasi. Okoma na vie ba tatouage, vie comme ba shisha, vie buzo bopolinga mibalite, okoma mana maman na yo. Obi kenza malingio. Ndeko no mwasi wa ye awawa. On a besoin d'obika. Est-ce que via que les lesbiennes, oh mon Dieu, on a zoluba. Et ça le kuta. Yo mana maman na hote, maman na comment moi si na hote. Yo no mbalte. Ah, mwana nga, bana nga.
En tout cas. Maman, c'est là, on se met au makasi. Tika na on a pas parlé. On a besoin de parler. Maman, tu es rien. Mon poignet, yo kosingai. C'est moi, pourquoi? Ah, maman. Une très jolie fille comme ça, vous avez ce point. Maman, c'est un abi maintenant, mon bali, mon côté. Maman, moi, quand je suis qui peut la poste la gagne surtout yanzoto. Maman, tu veux la gagne, maman, mon minga. Soki ngai na boya ki. Soki ngai na boya ki bobima na mibali. Bana ngai bolimbisa ngai. Makambo onga mama na bino na kutana nango na vie. Kobima na bima na mobali kaka mbala liboso. Yango nde nazwaki zemi. Leng nazwi zemi na yo na ke na paya mobali wana na lobane boye mobali wana abwangani ngai. Babengani ngai basopeli ngai mai nazokende kuna babengani ngai. Donc nazangaki moyen ya ko vivre na niokwami na lokota na teta na bandika na lokota na mukokola lipa ngako papa te mama te yango ne pesanga kanda yango na lobaka na vi na koki kolinga lisusu mobali te yango na yina mibali na vi na ngai yango monaki na komaki mwana mwasi nazobima na baninga na nga basi yango lokwa yo pokolaki na boyaki nazwa ba infection pa msusu yango na lingai kaka yo mwana nanga ozala mobali nanga ndenge papa wana alingaki ngai na boyaki me lokwa na yokaki ke azana mwana ya mwasi yango wana na lingaki libala wana me na lingaki susu mwana wana akota na kiri en tout cas ba nanga bolimbisa ngai nazaka mama na bino bolimbisa ngai pesa ngai mama bolimbisa ngai bana ngai pardon bolimbisa ngai ya bebe yana bolimbisa ngai bana ngai bolimbisa ngai pardon bolimbisa ngai ya enfant bolimbisa ngai pardon bolimbisa ngai Non, s'il te plaît. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Maman. Papa. Malgré ta mobilisation, pourquoi moi, je suis en avenir? Toi, tu as fait ton avenir. Hein? Papa, tela passe. Tela mwana. Ah non, mwana. Talinga teke mwana nanga susu amona passe wana yango na sala kika. Pour ça verset teke. Papa li. Ba parents ba liemanga ngai bana misu na bana ekoma ngai. Ba parents ba liemanga mobesu na bana. Non. Tala mwana mosi. Tando komisi. Binange be bino komeka. Yo peta. Ozondi make mono ya moso. Akuma mbano akuma mwasi na ye. Non, non, maman, s'il te plaît. Maman, non, 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 maman, s'il te plaît. Non, non, c'est possible avec Dieu. Maman, s'il te plaît. Oui, c'est possible. Oui. Non, 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 s'il te plaît. Non, 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 s'il te plaît. C'est possible avec Dieu. Et là, il y a Satan, maman. Il y a comme Bénédicte. Bénédicte, il y a Satan, non, non, il y a nous avons un témoignage à maman, mon mère de 4 enfants, 5 août. On a un tatouage dans le mariage. Et là, tu dois donner ta vie à Jésus. Oh, je ne sais pas. Peut-être que maman n'a pas peut-être que ils ont la délivrance. Maman n'a pas oublié. Il y a des fois que elle a blessé. Il y a blessé intérieur à malam. Il y a un gars affecté. Il y a une balle malam. Hein? Moi, tu n'as pas dit que il a été pour un lingoté. Comme je suis ici, je suis engagé. Quand il a fait des bouilles.
Oui, non, bon de là. Non, non, non. Tout bon de là. Non, non, non. Non, non. Ça va. Azan de Konayo. Non, Azan de. Au sein de moi c'est na bandeko sala tuna bimana ye et puis ce soit lali na bandako matela eli kulo comme si moi ça mbande basala kaya na bandako sala ngwe pana ye tout musu no ebate soko est oser ko se rappeler bela masanga amela masanga c'est masanga na makasi mais c'est masanga c'est la kaya drogue na kata masanga bimana déjà non tu casse plus Azan de Konayo moi oui ça ne va pas ça nous tente na kana ngo posa ipana ye. OK. Tout musu maman pas ça la ngwe pana ye maman pas me a droga ye nda bima na ye plus maman bima pe na yo. Maman bisa mwana. Maman s'il vous plaît. Non 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 maman. C'est Fanda. Fanda non non. Délivrance c'est ngo. Non non s'il vous plaît. Fanda pardon. Merci beaucoup Fanda. Fanda. Non 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 tu es notre solution non 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 s'il vous plaît s'il vous plaît bane balandi je crois to landi likambo yo ça ne passe pas mawa ndiko msa moi ça a été consciente même aussi maman papa a choc de comment makambo wana bo juger non mutu tetanga ça va acte sans Jésus tu peux le faire n'importe quoi mais cette famille aux a la résolu maman Bénédicte ya Abraham même aussi maman Mado et oui na biki bo konani maman za mabe biso pe mibali soko sente mona batamwa siku wanga na zemite moni choc ayo biso ngamba zeme wangani tala lilo makambo ekomi moni suks soki mona zena nzambe te mage pe ma baby c'est déjà mais on a ben ba c'est papa y a conscience na ye normalement on a baby ça été Yesu Kristo azamto a réparaka ba abre Yesu est capable de consoler, Yesu est capable de réparer. Christ Jésus, ce qui m'a comme aussi matière pas Yesu Masi. Moi nous habité à Zanan, malgré tout ce qu'elle est en train de faire avec sa maman, à Zanan, tout récupérer. Nana ebi mutu, na ba tatouage, na makamunyoso, abala mariage. Moi na ebi, na témoignage joie. Non, il y a une agala moi muke. Non, s'il vous plaît, zela maman, to longa aussi. Zela to salango, s'il vous plaît. Il y a un travail à faire par rapport à la délivrance. Il y a une de vous allez makamboyo, vous allez lesbiennes, vous allez l'IPD, nous sommes là. Autant que livre, c'est-à-dire introniser même yo yebité. Nous sommes. Le numéro est là, appelle-nous. Même moi on a bébé na makamboyo, benga biso. Il y a un travail que Christ Jésus a besoin ça pour la bonne là yo. Ce mois-ci à zonté, toujours la même chaîne. Merci beaucoup. Et tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga mso awa tout ça la nuit pour la tout c'est yo ko ni. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.